bota kelisi baninga baolia bakata bakanga nzala botala yesu ko alingi nzoto awa sikoyo na ko mokata ya légume na nyonso na ochango nyonso likolo ya fumbwa nanga nazolongola mai po épice nanga ekota mbala moko kasi na mokilo vieza facile vu c'est pas facile donc là je mets mes porcs là. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Vous bien par la grâce de Dieu. Toko tu cuisine n'a pourquoi parce que nous qui tombent dans la moitié pour nous occuper avec les enfants donc elles nous qui n'engagent vraiment donc mais il faut qu'à canal à foufou. Oui bien comme la foufou. Il faut qu'à canal à foufou na ko lamba parce que qui pose à fumbwa na fumbwa na steak na moi eloko mo yo tumba vite fait. Mon gombe mon corps mon steak mon gars tout ça dans la bino mais tout bonne personne na fumbo qui fumbo vous met là en hauteur fumbo ça solo mon moi si zoba au bois qu'elle est bloqué na kati tolé parce que je fais ça là mbango au lieu fumbo na 1h20 au lieu fumbo non ça dépend seulement de rechercher ça là donc voilà quand on a vu que tout ça pourquoi on a bino ensemble donner dans le bloc on a tout ça pourquoi on a bino ensemble donc on a vraiment vu une vie sur réel donc avec 3 enfants c'est pas facile mon tourne de mes sanité dans la zone où on a mes sana. Donc, comme vous voyez, qui a commencé hello. Voilà qui a la cuisine. Qui a toujours comme dans la cuisine. Qui a toujours comme dans la cuisine. À ce que les gens collaborent, ça caractère n'angé. Après ça, qui moi, on a toujours son dans la cuisine, dans la cuisine, tout est en solo. Qui a la vraiment voilà, sinon lamba, il y a toujours dans la cuisine n'anga. Mais anyway, na kitemu no caméra to banda olamba ok. Ok les belles dames, moi j'ai acheté fumbo na ngana pour na kiango comme na lobaki, na kuna na moi, na checker ngo déjà na mai pour na elimba, et siko to sokola fumbo, ngana bino ensemble. Et là on a ça la mingi na pour conseiller là bango peut-être au mon gâteau ou bien galette, ou bien beignet. Donc le lot bon il y a semoule na pourquoi. Les lots to manger semoule. Le cas en Afrique, ok? Donc, tout le monde retard. Voilà, nous chocolat. Comme l'on de la barata. Et le coup, il y a un câble. Ah, nous sommes bien là. Si l'on a ça, quand on chame maï, awa. Après, on a fait fumbo na ngana nzungu. Na chocolat comme bon. Et tout chango na nzungu. Bon. Et nous avons à côté, nous avons ce que bloc on a fumba, nous avons d'abord à côté ici, nous avons ça, bloc oyo, nous avons la fumba. Donc fumba nanga est vraiment facile. Nanga mindondo na fumba nanga te vraiment facile. Nous avons tungulu, ndembi, poivron et nous avons na aubergine parce que ba fumba minga poto ezaka makasi. Na monaka aubergine modèle balakisanga aubergine et lembisaka fumbwa tuma olamba fumbo cho aubergine tena ba meka aubergine lembisa fumbwa comparé ya fumbwa sa aubergine monango ba fumbwa poto za la vraiment fraîche te le quoi ebiso na Congo quoi donc voilà mais ce que lingi no ko cho aubergine te ezanga un peu na problème te. Non comme on kata légumes na nyonso non déjà sokoli encore bomoni siko awezaka ka kokata ngana linga kokata ba mike lokwa fumba pa la mike mais kokata ba légumes minene te non kokata ba mike on a bandi na tomate makambo yesu asalelanga ai moko
nanga ya fumbwa et ba légumes nanga nyonso na kati obomonaki na kati yango comme na kati o mike na otia ngo nyonso likolo ya fumbwa nanga. Donc voilà, non ça a une ndambo au côté aya fraîche soko pe olingi a problème té et d'accord côté ozali white pepper non ça white pepper kaka mukie na cha white pepper na mukie et eloko na koya côté sikoyo na côté mai nanga ketele ya moto pour na fumbola nga e umela té e ban déjà kotoka donc na cha mai nyonso ya ketele. Parce qu'il faut fumbo nanga ba légumes nanga etoka et comme vraiment bon moko et comme bon moko donc on baksa kutu mai susu na chema na ketso no baksa mai parce qu'il faut vraiment fumbo etoka ba légumes pe elemba parce que lokolo ko ya kocha awa na ko ya kocha mafuta nanga ya mbila comme na lobi ki o na benga ngo moi sizoba na te pourquoi benga sizoba mais oh vraiment na jaka bloko nyonso tout yango moko à part ka mwamba na mbisi ndino cha te mais nyonso no cha donc voilà. Tu mafuta na biso mbila ngana ngosela mafuta mbila ko chebelete parce que boyebi ki mwamba bakisaka déjà mafuta na ngosela mafuta mbila parce que pesa ka goût kitoko na fumbwa. Donc après wana na ko cha bouillon nyonso yo linko salela mabele eza na problème tinga na ko cha cube magie là na cha 3 cubes et ko bosana te fumbwa abongaka vraiment na mungwa. Il faut ko che mungwa pour abimisa saveur na e abimisa goût na e sunu te so tikeka na cube magie be tikeka na bouillon au moins qui fumbo non ozala ya kolala lala, ok? Ozala fatigué na tie mungwa eleka te ma belle calculer moko na misu kuna siko eloko ko bakisa na fumbo na ngeza te eloko na kosala na kofinika nzungu nanga etoke o matango na moto et na kolongola d'accord nanga donc awa sikoyo na kotia kombo na nimbisi nanga déjà na mai zaki ba mbisi déjà na congélateur na bimisa ki yango so na chonka evanda na mai en attendant que fumbwa nanga kuna eza kotoko et na soko lango et na tika mosiko na mai attendant que fumbwa nanga sala eza kotoka pasteur de dans makambo pe kelisia ala muki aza kolobela to lamba ka biso nyonso na kelisia pe bomo na moko so tala ndi kolela bozana chwe so to chena mukongo to cheka na mukongo akomi na kombe ko kelisia ko ça 3 mois ben oui ako ça 3 mois na une semaine dans la une semaine ako ça comment to ko soke na mukongo. Voilà le cas fumbo tikali kuna to sokola ba biberon ya madame sokola ba biberon et côté les gens stabilisateur qui etikala comme ça ok les belles dames moi tout ça sur la biberon ya Kelesia avant na swing na mais déjà comme kolela avant que ça ma kelele donc faut que odala si ça va ou ça ne va pas donc quand on so tired but absolutely semoule absolutely semoule steak moko wana na fumbo I can't wait to eat it là vraiment la poso olia bongo tu que na otala Kelisa so ka ça nini boya nanga donc voilà bota Kelisa baninga ba olia ba kata bakanga nzala
botala yesu ko alingi nzoto tata zolela bozonyokola nga na ndako na bino bonyokola kaka nga na yango aluka eke botinda nga na mokili na banda na nga na paradis yo moko mama la rose oluki nga na mokili na bale belle dame bolobi ke bozala na mwana suka bozali na mwana suka siko bokomi konyokola nga nyonso oyo keke ozoloba balinga bavandi botala télé mtamta manzia ye business pourquoi pas mwana suka olingo manzia yo business mama muji mobana omeli bamemi yo bachi wana vanda tala télévision na bandeko na basina mibali quelqu'un you okay? Yeah. Kylian, say hello. Hello. Ça va? Yes. Good. No. How can you hold my camera? Maybe I'll be careful. Hello. Kelisa is our best friend. Kelisa is your best friend? Yeah. You love your sister? Yeah. Is she a good girl? Yeah. She's not a crybaby? No. Tala, Kelisa zo lela buka soko na nko sabino. Auto mena deja Meliki. Meliki nyoso zaki ya esili botala. Esili nyoso. Mais sika komo luka keba meme po ala la tabino ngama kama bebe na kokala ko meme bana nyoso teke so na kokala ngati na na mtu meme mama bana te na kokala ngape te donc mais ça na la vie c'est comme ça, c'est dur, OK? Mais ça na. Teko tala fumbwa. OK la famille, on a total sikoyo. Fumbwa na biso. Toma ezotoka faut qu'en chunga non kuna chango logo te mais fumbo modèle ezopesa en chunga non pour c'est la caméra pembeni pour bon mona bien les fumbo na biso et komi les okotoka voilà au moni donc otika ngo vraiment etoka lisusu ça fait déjà 15 minutes que ezotoka na otika ngo ta pour na 30-40 minutes ya kotoka maye kita mwanda mbu lisusu etoki mais ngani na kokolia fumba boite sans mwamba faut ka fumba na tia mwamba bato kokolia fumba sans mwamba boye vraiment bakolia na bango to ka so disa ba Congo Brazza balia fumba sans mwamba tikina commentaire na so la Congo Brazza mais comme ça déjà chunga et là comment fumba kitoko parce que solo nango rien à dire. Voilà, après 15 minutes 10 à 15 minutes comme ça Kelisia Botala avec bon meminga te bo pesa nga c'est à bois qui c'est et à sali nini à sali dodo. Donc voilà non chesi ko na Moses Snap na ala la bien na to ce que on la muka na tike comme ça tena tike tena chena Moses pour ça cheli bumna c'est akola la ti msa ko ya akola la vraiment. Donc voilà on a tous on a cousu ko tala bloc on a besoin des okende. Kylian, what do you want? Et bon bon de la mutu bo ko saka na mtalingi no ko saka na te. Yo ka sana botelo kiara ba cha pana ozo lobise ba comme ça ta même tani no sakana na été You played it football just now, you be careful. but she's tired. No. Na baksele ka mo mobali pa M7 to vanda ka nyo to baksele kilia mo mobali po boye ça ne va pas. On a kota la skonzungu na biso total nzungu na biso bomoni vraiment que mai to cheki sikoyo ekiti donc atiki yango presque pour na 45 minutes mai to cheki ekiti donc soza muto oliaka fumbwa boye okolia fumbwa na boye mbala moko za na problème te parce que ba légumes même so to na kati ko finyango ozomona ke eza ya kolemba so comme ce que era ko cha mwamba o to comme ça ngo fumbwa et to cha na mbisi. Donc au business to sokola kina bino na oboa kango nyonso na kati voilà na ebite na mona kaka fumbwa ekindaka na mbisa okauka na mona vraiment te ke fumbwa ekindaka vraiment ko cha Thompson na kati na mona kaka fumbwa ekindaka na mbisa okauka. Après wana tozali na pina bata na biso eza mwamba onga nga ko utiliser focus yaka awa mwamba onga nga ko utiliser za mwamba oyo na somba ngona Morrison izaka vraiment très bien pour na kolambela fumbo za kana gumo na mo sucre moko boye donc aza mwamba waza smooth ya bata mais ba komi Morrison pour za compagnie ya Morrison donc zaka vraiment bien meka mwamba oyo o tikela na commentaire na se botikanga na yembela nzamba yo olamuna mona elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato na lobi. Donc après wana na bakisa mwa mai ndambo
po mwamba nanga pe na mbisi na ngai ebela na kobalusa ngo te na otika ngata po na 3 à 5 minutes biloko na tie esangala mwa moke après on to banda ko kobalusa biloko na ntango to balusi il faut kitsa mwa moto be faut za toujours wana même obika technique po biloko na biso ezikate ebela très bien. On a zoné pour quelques minutes total fumbo na biso avant que ezika na se to banda ko balusa ngo déjà. Donc voilà. Ouh. Neto balusion comme ça ma belle, il faut pas que koza musika nzungu faut pas koza musika nzungu comme ka koza pene pene nzungu non. Au biloko na yo ezikate. Ok ma belle, on a ça la pork nanga. Pork nanga pork mini oyo. Donc la steak c'est vraiment facile puis ça kitoko. Donc to sokolango. Et na rejoint tissu seulement pendant longola mai le quoi na lamba kambala moko na vendre sango te que non et puis c'est kota mbala moko na zo lamba donc eloko na osala na zo longola mai po épice nanga et kota mbala moko na ko bonsa sko ba épice nanga otorocha na pork na biso na na ozongela bino. OK ma belle eloko na kosala na otcha mo banzela comme ça. Pour les épices et côté ça on vraiment misuni makasi te hein mais yo bikaka et puis c'est edaka pour na ekota pardon zela eda pour na épices ekota ki ozolia musuni eza pio te et eloko na osala na ko râper ail nanga fraîche nazana 4 mbuma nanga ya ail na quoi ko râper ko ezali tangawis na tia fraîche parce que erokota noki que sont même tia la poussière la préférée na tia nanga ya fraîche na ko tia moi citron mokie na moi bouillon nanga soso ya beni na ko tia ngo pe eza teleka ndambo na ngina silisango. Voilà. Et na kocha ezali black kaju ngo pe na kocha nga seulement au mingi soza ko tumba biloko ezalaka bien yango nde vraiment eza main saisonnement nanga na pork assaisonnement oyo yango vraiment eza main saisonnement nanga et na ko bakisa o ezali ail na pepper donc ça ail na pilipili na tia muke parce que pilipili o eswe que ça vraiment bien mais quand vous allez décider ce que vous tumba ce que vous kalinga biloko na tia mukie non parce que j'en ai tia ail fraîche pour na ko ça ka pepper wana et ça langa titoko et na ko tia o ezali muscade na tia muscade ndambu et na ko tia black pepper yeah how 6 salad takes. Et on peut mixer donc comme ça pour nanga c'est bon. Vous vraiment rien à dire, c'est bon. Biloko nanga eziki bandeko. Biloko nanga eziki kwa biko na kelisia. Alinga ba memaye. Nzambe kasi na mokilo vieza facile. Vie c'est pas facile donc la mbala mwana. Na kokate. Na dit non encore moto na fumbo yanga. Donc voilà. Tu peux c'est pas papa hein. Comme. Et ya obaya nzala. Ko ça envie que son mite na caméra. Donc bazui. Comme. Get the pencil. Awa na eko fongola friteuse nanga na kotia bassin nanga na kati ou bien c'est quoi qui kalou na kati. This is my favorite. Oh vraiment so za na ngote so za mtolinga kolamba ma belle. Oh c'est rapide. Très rapide. Donc tokangi
et na kofongolela bino yango po bomona na se wana na osalela beef et na ke awa start comme bozomona awa sikoyo ekomi prêt ya kobakisa biloko comme babiki add et chauffer là c'est chaud. Donc là je mets mes porcs là. Après tokangi eza pour 12 minutes pork na biso ezala ready. Donc voilà na esco kota là après quelques minutes le monde des obéla vraiment bon. Nous retournons parce que moto zande a likolo moto zana sete. Donc nous retournons pour na ebela aussi auto o ezo fait moto. Oh, c'est vraiment bon, c'est juicy en plus. Et awa na losala sauce pour nos boîtes la pork na likolo et na tie seulement matungulu, ndembi et na tie pe na auto benga oni mayebo atembe donc yango nde na tie na okalinga comme ça. Et kalingama bien et bomona et to bakisa pe moi bouillon mokie quand les alaka pour faire ça bloc na biso au goût. Donc voilà. Et to kotala fumbo na biso na tingo na moto à day. Donc ezobela nango malembe et to so bomona bien. Donc fumbo na biso bomona ki mafuta et mati fumbo na biso vraiment c'est bon. Donc voilà le quoi aime salinga ba matungulu likolo te na musune na chili comme ça sans matungulu likolo. Donc on a fumbo na biso nde bozomona fungwa et tozali na makemba to tolia on a semoule et aolia on comme ça na makemba. Voilà Ems azolia biloko nae comme bozomona. Là je suis vraiment fatiguée. Be biloko no koma biloko lia on a 20h30 quelques 20h30. C'est un peu tard mais c'est bon. Très bon. Viande sans mafuta. Très bien. Il y a biso to bakso na moi sauce à mafuta. Il y a to longo là qui ont comme ça pour te éviter si tu voulais avec les mafuta. Non, comme ça c'est très bon. OK. C'est juicy hein, c'est pas sec. C'est pas sec, ouais. Alors les plantains ça fait ça comment? Plantain avec mafuta. Fait na meka na tiki lobi na meka lokuna. Mais ça aussi mais ça la dry je pense hein. OK. Donc voilà. Tout cette vidéo parce que ngapé na bana ba ozela to ki ko lia. Tout si merci beaucoup na hôtel vlog na biso recette. On a bien ensemble, j'espère que vlog était pélicibino ko bosa na te ko aimer, ko zala abonner, ko partager et ko sala bien makasi. Nzambe azala na biso, nzambe abumba biso tukutani. Mukolo mususu tinate et kominati na. Ici on mange bien. Bye.